Voilà, merci mingi. Yom tozo landanga, lokola nga pe moto yazo sala émission lokola pe prophète ninga zawa na ezala chobinzong. Alors, na musali na Nzambe tango te yoyebi ke nga mona tali ke pasteur akozala afandaka na ye na Ipen. Mais mon diminué a outaka na njili il a semé déjà désordre dans le pango na bango sans le savoir. Pour nani mon dima kozala yo ki ité ke pasteur na bino wana azalaka boy siko yeso azana voisin ou voisine ou assemble en église wana o mona ki yo mo à côté si frontière a mo taxi bato nyoso bato église mabe bo pesa bangi lo côté donc o sentir que biso mo konne nega o lobi ke basala Nzambe pe ba komi ko boma mabota. Oui, Binatali, ça y a des difficultés belées. Nous sommes les serviteurs des serviteurs de Dieu, mais nous sommes différents pour la koyoka Bible. Pour la nini, pour ozomona problème oyo nalingana pesa yo lelo. Jésus-Christ est moko loba que il y aura des diversités de dons. Même 1 Corinthiens 12 on autopèse, il y aura des diversités de dons. Mususu miracle, mususu prophétie, mususu guérison, mususu parole. Nandenge zamba kabola. Na suka verset on ezo lobake akabela ka muto ndenge yemoko alingi. Mais problème na biso lelo moto lokola problème ya huile d'olive. Lelo soki moninga zo simba huile d'olive. Yo simba kate. Yo telemi ozo yebsa bana na Nzambe kete. Biloko nyonso wana eza bakisi ndenge tosalelaka bana huile d'olive boye na lolenge Saint-Esprit ezo kamba biso. Moto wana soko tuni atake huile d'olive ebanda wapi kombo wana ebanda wapi akoyeba kutute na Biblia wana. Mais Jésus-Christ ye moko na Marc chapitre 6 verset 12 atindi ba ye kolina ye kendo tala 12 okoyoka ke tango atindi bango na mission bake kuna me bakoli bato mususu mafuta bayi bakutanga na maladi babiki ye akote ya kuna te akote ya gaga doctrine na ye wana bana bayoka ke sika nyonso basumbaka olive ba difficulté obiso to komi nango lelo c'est que bakisi c'est faux, c'est enseignement ya mabe. Bien aimé, dans un yo journaliste, ce qu'il est l'autre sali penza au Jésus a sala. Jésus monto azala kan ba sengi mbongo, ya zakanzame. Mbongo ezawa na sac, ya pako. Mais azo yipsa Petero ete kende zwandobo na yo kendo bwaka na mai. Kaka mbisi yo kozwa liboso wana pasola na libumu na ngode kokuta mbongo na ngai na ya yo opesa bango. So za ya boyele lop ntasali yango. Sali bongo bonganga. Ba magie. Oya pesa minaka likabote azo critiquer likambo ya mai. Okumona mai na benga ka mai c'est un premier produit spirituel. Peut-être les gens azo facilité ba ninga nange belé o ba passage wana te. Kende kotanga 1 Jean o eza pembeni Apocalypse 1 Jean chapitre 5 verset 6 et loba minine que Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et avec du sang. Non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec du sang. Et on a même déterminé que c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. On a même cité l'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Mais mon toye bina été. Mais au comme on a kakaso moninga zo sali la mai, ye achiba na ina kati ya lisumu ya kofinga molimo mo centre. Siko le prophète. Na Bible Jacques alobi ke soyi mutabeli akende na lingomba babondeli sima na yango bapakoli mafuta. Est-ce que mafuta wana po na sina yoka pe na basali Nzambe kaka bino soyi omoni muta osali la mafuta na église eza magie. Est-ce que makomi wana bato batanga kango sute? Bon, c'est que tozana ba difficulté ebele. Tozo sali la ba doctrine. Na auto pesa yo réponse correcte, moto ya parole. Ba pesa ili kabunde ya parole. Tango ko tellement na parole il faut mutunyo soit sentir que oui kolo parole yeyo tango ko sa l'église na ye atikili kabuna ye tango ko mona moto o ba pesa guérison peut-être na hôpital spirituel qui teni ona ba pesa ye ba produit ya ko simba kuna mai ya ko utiliser mafuta meza biblique
mais okomona tango kaka akomona ndenge wana pe okomona kuna bikamwa pe zali mais ye moto yango ya parole akotindi kaka ndoki boye e pa esili bapara bazosouffrir kaka mais zokande Jésus Christ azalaki na bastratégie azalaki kotravailler mokolo mosusu ozomona un aveugle mais azokoka kogangela ye lisusu te ndenge azalaki kogangela ke maladi bima ou bien mona mais comme série ya Bartimée est-ce que atunaki ye olingi nini mais mosusu akomaki kaka kozwa soi kotia na se kotia potopoto ya mabele c'est que l'esprit de Dieu ezalaka na commandement oyo epa mobeli na mobeli moto oyo aza conduit par la puissance de Dieu okomona tango Élisée akomaki na kati ya mboka ya Jéricho pona nini Seigneur ake koconduire ye kaka azwa mungwa na mai akende kuna batalisi ye mboka na biso kitoko mais awa kokoya ya bambuma ezali awa toza na passe stérilité na mboka biloko ezobima bien te mais stratégie ebele ezalaki ya ye kosala mais Saint-Esprit de Dieu ezoconduire ye azwa sani ya sika bayeli ye atie mungwa ake na mutu ya mai abwaki pe alobi na liloba o Seigneur arekomandaki Saint-Esprit arekomandaki ete na bongisi na précision nyonso na bongisi mai oyo lelo mboka oyo makambo mabe kozala lisusu te ba mort ya lolengi wana ya pamba kozala te mais mboka ebongati lelo siko prophète John Anjaki soki yo lelo nzamba inspiré bongo kinata na maya njili okobanga po bakocritiquer non soki moto azobanga menga na kenda na butu mokolo mosusu awa Saint-Esprit asa memanga ke na ba 5 heures du matin tuna na église nazwa église penza ke tokende na lolenge Saint-Esprit akambaki biso tokende kobenga na milimu ya mbindo kuna nazobwaka bango kuna oyebi te ke nzambe faut zala na ye il faut landela ba principe na ye c'est ça le procédé voilà prophète nalingi koto mutuno po tant to landa nzembo na yoki église moko kotaki ozaki na papier te babingani yo ke kokota soki pa ya oui problème wana en tout cas etushanga eloko etinakanga penza na sala composition nzembo oyo po mokolo mosusu tozokende na bana na nga totaki kosomba mwa babiloko moko quelque part tozokende tozobima tokoma kaka esika moko boye tokomaki vraiment na bapokwa tolembi na baporteur na nga na bavelo tokoti na paroisse moko na kotanga église te ntango tokomi wana bato ya nzambe lokola nga nazalaki moto ya nzambe nga namonaki ete nakokota bikotela te fo nakota esika bazoloba nzambe mpo nayebi ke on parle de seul maître c'est Jésus-Christ mais nakota kuna bayambi nga te balobi ke pesa biso mukanda moko boye il faut mukanda mukanda nini nga nabi mukanda wana nga naza nango te naza moto ya église mosusu tellement que awa eza église ya nzambe nga naza moto na nzambe ndenge nakoti baboyi balobi ke lokolo oza na mukanda wana te konde église mosusu mpo bayamba moto il faut mukanda mukanda wana en tout cas esalaki nga pasi siko nga nabimi na bato na nga kama mbula mpe bandi kobeta tobimi tokepa ye vie papa tokoti asambelaka meme te mpo natunaka ye papa na yambi biso atie biso na salon na ye tolali tolie mais esalaki nga pasi butu mobimba bato ya nzambe baboyi nga basengi nga mukanda mais moto oyo asambelaka kutu te natuni papa osambelaka wapi aloba na ye église na ye mais aza peza abone na makambo ya nzambe te azalaki abone te nayoki kaka ke papa aza na loin na makambo ya nzambe mais aza na bolamu c'est pourquoi nayebisaka bato kutime nga na yembi totie difficulté mingi na kati ya bato mateya na biso basali na nzambe tomemi bana na péché impardonnable soko fingi papa bakopardonne soko fingi mwana bakopardonne yo boyebi écriture wana ndenge elobi passage wana mais soko ke kotouche molimo nga nateyaka bana na ngai te ata ozokende na nzela oyoki moto azoloba na balangue kofinga ye te po papa na bino apesamela likabo wana te ye azwa likabo wana soko fingi ye ofingi Saint-Esprit de Dieu mais biso yo moko pengwe ozwi
péché involontaire impardonnable ozanango ozofinga finga ba église ozofinga ba don ya molimo mosanto ozofinga déjà molimo mosanto mais ozwina bana nzamba pesa yo nyos ba brebi pe bososolaka soko yoki ozana papa na molimo alinga lobaka likambo moninga oh moto wana mosali wana za magie mosali wana za boye ngai prophète John nazomona ete eza mabe makambo wana ende tie division biso moko basali tozoyokana te bongo bana na nzambe koyokana ndenge nini voilà bon tozongi pa chobenzunga tozwa nzembo mususu eza anyanya nzembo wana prophète John ayembi yango na monoko ya mboka na ye alors tolanda nanu nzembo wana comme ça to se retrouver juste après.